mariage ya Jérémy Chabani. Bandeko nanga mbote bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo ya TV wana bino moko bozo mona déjà entrée ya papa na biso Jérémy Chabani. Bandeko nanga ya koloba eze belete ya koloba loba eza nango te, en tout cas toza vraiment na o ya koloba te lelo to elibino ba image comme ba preuve na biso wana bomoni bongo mama top bomoni ba Kevin Sidney ba Mimika bongo bazalaki ba Aminata son père do ba tout nyonso ba comédien presque ba zalaki wana bomoni na sima papa na biso Mabidi ye vraiment aza lokola témoin ya libala. Alors mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo ya TV, mbote na bino esika bozali wana boyebi déjà bonjour bonsoir et dépendara kaka na air oyo o kolanda ya bino Irsil Botelo ya TV. Lelo to elibino likambo lelo to elibino vraiment sombele likambo kaka ndenge zalaka. Balobi Jérémy Chabani makambutu ok ye balobi makambutu ok makambutu vraiment ok. Bandeko nanga na pesi nanu merci na batu nyonso o bolandaka Irsil Botelo ya TV, merci na bino esika nyonso bozali. Merci na bandaku na bino boza ebele o bolandaka ngai, boza vraiment ebele o bolandaka ya bino Irsil Botelo ya TV. Yango na pesi bino ba bonjour, ba bonsoir, ba bon après-midi, donc ezo dépendre kaka na air oyo o kolanda émission na biso. Bandeko nanga wana ekopesa no merci na bato ba soutenaka chaîne na biso kende liboso, vraiment merci na bino nyonso ba ebozalaka wana pona ko soutenir chaîne na biso, ba ebozalaka wana vraiment pona ko landa ba émission na biso, pona ko landa ba émission nyonso o totaka, en tout cas bokotaka bolandaka pe bokommentaka, en tout cas merci na bino esika nyonso bozali. Bandeko lelo toko umela te to eli bino kaka moi extrait o ya mukie bato musu balobi ke eza tournage, bato musu balobi ke eza libala solo. Alors Irsil Botelo ya TV pe aye liboso na bino na ba image bino moko botala kaka ndenge ezo monada. Ndeko nanga so eza mbala liboso otombe na Irsil Botelo ya TV, soki vraiment eza mbala na yo ya liboso otombe na Irsil Botelo ya TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, nzamba lola akopambola yo kaka nde tolobaka na biso, kaka nde to mesana koya liboso na bino pona koloba, kaka nde Irsil Botelo ya TV a mesana koyebisaka bino balobi ya malamu to copier ya mabe to buaka. Alors tango s'abonner na chaîne na biso zala vraiment mutu malamu ya ko partager ba émission na biso, partager yango na ba amina ya Facebook, partager yango na ba amina yo ya WhatsApp, partager yango na ba amina yo ya Messenger et ozala malamu mingi. Bandeko nanga na chaîne na biso a to finga te, na chaîne na biso awa to yaka na biso te ke o ba polémique moko boete awa vraiment to yaka na biso kaka ko sala ba analyse na biso rolenge esengeli. Donc to sala ba analyse na biso ndenge makambo ezoleka na monde entier, ndenge makambo ezoleka pona ba comédien ba star mboka na biso, ezala ba comédien, ezala ba musicien, ezala makambo tout awa to lobelaka toujours vérité, rien que la vérité. Alors bandeko lelo na yeko présenter bino analyse oyo tope ba image oyo tope émission oyo ya mariage ya papa na biso Jérémy Chabani. Biso nyonso toyebi Jérémy Chabani aza vraiment papa munoko. Alors Jérémy Chabani akutana na mwa ba problème ebele na vie na ye, akutana na ba problème vraiment ebele na vie na ye po akoma lelo oyo akomi wana ezalaki facilité. Na otela bino d'abord biographie na ye, na otela bino parcours na ye na émission o tokotia après émission oyo tokotia la bino histoire ya pasi ya Jérémy Chabani. Bokoyoka Jérémy Chabani ndenga ko expliquer bino vie na ye po akoma lelo oyo aza. Bokoyoka Jérémy Chabani ndenge a motiver bandeko mususu. Bokoyoka Jérémy Chabani vraiment makambu nyonso a lobby, en tout cas epesi pasi bandeko nanga. Yango na vie soko yebi mutu te, soki omona place muta koleli te ko luka mbala moko te ko ya ko finga mutu, ko ya ko juger, ko ya ko loba oyo esengeli oloba. Eza
bandeko ebele baabunda na bavi na bango soki avandi atali passé na ye alobi nzambe lelo pena so nakoma place nakomi oyo ozwa no lokumu eza na bato ebele bato mosusu babotama ngai ayebisaka bino toujours eya na bato mosusu babotama abotami akuti richesse mbala moko abotami akuti papa na mama esi babonga abotami akuti banoko esi babonga abotami akuti batata mwasi bamama leke esi batrasa basheme babonga meza pe na bato mosusu pe babotamaka abotami babonga te na vie eloko eza te donc esenga ye moko penza abanda nde siko kobongisa famille bato ebele baza bongo alors bandeko nanga abomoni eza en direct libala ya papa na biso Jérémie Chabani kande bozomona ye siko entré na ye akoti mwasi na ye obomoni o na batatouage fio bato bafingi bato balobi koma mwa mwasi mobima batatouage koma boye bato ebele balobi osengelaki baloba ndeko nanga batatouage oyo eza bato mosusu babetaka ngo na bavie na mwa basia ignorance mwa kokola mwa ki jeune fille mwa kobanda bastaff ki jeune garçon kande ezalaka eza bato ebele babeta batatouage lelo bakoma regrete na vie na bango pourquoi babetaka tatouage bato ebele bakoma regrete pourquoi babetaka batatouage oyo bato ebele baregretaka nango mais soki esi abeta ngo siko asani akata liboko na ye akokata liboko ne te po eza tatou eza na nzoto oyo babeta ngo deja kole serré siko fasa nini alongola ngo nyonso akata ngo alembola liboko ne asoka fole te place na po mona te non eza ndenge azali donc ata bofingi aboti tatouage Jérémie pourquoi asali boye Jérémie en tout cas bandeko nanga bino nde boza na temps wana ya kofinga bino nde boza na temps wana ya kojijaka bato mutamutana na makambo na ye mutu na ngai esa bino mutu na mutana mikumba na ye na lola bandeko nanga tanto ke lola mutu na mutana mikumba na ye lelo boye koloba na fille na chimene poko mneza chimene lelo boye oloba na ye ke tatouage mabe yo ye kojije po na tatouage yo poza na mikumba no nzamba kotuna yo nzamba kotuna kape yo po oza na ba problème na yo oza pe na ba problème ba mikumba na oyo mema oza pe na nkolo oyo mema nzamba kotuna kope un jour ndeko nanga yo pe boye ndeni alors to tika na biso ko jijaka bato botika ye na nzambe na tatouage na ye eza ya ye balongo yo na liboko na ye te po bapesa mutu mosusu alors ye wana bomoni ye wana kande bozomona ye wana bato balobi ke eza tournage bato mosusu balobi ke eza ya solo en tout cas bandeko nanga nga pe na moni ndeka katomoni to vérifier to meki ko vérifier bato bayebisi biso ke non eza ya solo Jérémie Chabani abali mais kaka bango bayebisaka biso eza ya solo mais kaka bango yoka suba yo te eza ya lukuta o ezaki tournage alors biso moko toyoki ke Jérémie Chabani abali ye moko pe Jérémie Chabani alobi ke abali eza mariage na ye alobaki osala na ye surprise alobaki obala na ye na kimia nyonso yango bomoni toye liboso na bino alors soki balobi ke eza tournage eza nango libala te tokoya kaka pe liboso na bino po toyela biso koyebisa bino nga alobaka biso towana biso bapanzisango oyo topanzaka sango bandeko soki eza nango ke te libala yango eza ya solo ngai si Botelo TV bokomona na bino nga na koya nanga lisu koloba na bino toyoki keza ya solo abali po fi o asalaka na théâtre te mwasi o tomona no na théâtre te na ebite soki mutasike menga penza na mona na nushimene o na théâtre te et en plus na libala ngo tomoni ba mama top baza tomoni ba comédien baza libala tanti mimi tondima ki ngo te tolobaki keza ki théâtre po na libala mimi ka bongo tomona ki ba comédien te tomona ki ta présence ya comédien mon côté mais libala o ya Jérémie Chabani tomoni tous les comédiens baza ba comédien belé baza to moni ngo penada oka kitoko ka ndenge binyo mo bomoni mungu na pilipili ebele ya obakisa ezate ka ande binyo mo bomoni vraiment nyose ke wow nyose ke kitoko na kitoko biso moko to moni na misu na biso alors ce que c'est solo félicitations d'abord na Jérémie Chabani abundi vraiment na vie na ye po akoma lelo o akomi abundi na vie na ye aza garçon moko ya ko féliciter
Et ana bate bele o babanda théâtre liboso na ye ba komino nusika o ya komité mais a mutumoko ana vision ya Belleville Kandi kande mo lobango alanda toujours vision ya Belleville Kandi alobaka ngo ye moka lobi penza mama loba ki soko zimbo ngo sala bo mona ki ye afongola ki bureau na ye auto fongola bureau na ye ka kalate a pas même 2 mois fongoli bureau na ye ya production kaka ndenga fongoli bureau ya production biso sto mondi bo kaka ndepe makamne pezo mata male malimbi kande balobaka ya malamba kopiaka ya mabe babwa kaka batebele baya kofinga Belleville boye bomoni Jérémie Chabani a copier Belleville po Belleville na bureau Belleville a na bureau mobimba peza bureau na siège donc bato bayebi ke mama la mukana tongo ke musala na bureau na yedo kaza na bureau na ye place akenda musala ke na tongo na pokwa kangi aza vraiment na bureau na ye nde Jérémie Chabani apesa ki pe témoignage wana mukolo ya anniversaire na ye mukolo ya anniversaire na ya pesa ki témoignage wana lobi ke ya landaka toujours ya malamu alandi penza mama Belleville mama Belleville kende kotala ba veuve ye pa kenda kotala bango alandi penza mama Belleville sala raboye pa aloba ki yango penza nyonso en tout cas mobali nde boye ezaka te ke ko finga ka kotonga ka pampamba ki songi ba jigolo belé bana monde théâtre ba jigolo bazé belé ezaka te kozala moi jigolo moko boye mais Jérémie Chabani vraiment bunda pona musala na ye boende ezalaka kande balobaka mbongo balukaka yango ye penza ayebi ndenge balukaka mbongo azoluka mbongo na ye na pasi na kimia nyonso ale mutu aboele bibolo ba o asimbi kisi non biso nyonso to mona evolution na ye biso nyonso to mona ye ndenga abandaki penza na 0 ti akomi na 1 ti akomi na 2 na minute toloba boye Jérémie akomi de na 89 donc ezanga ka akomi de na 98 donc eza nka mibale po akokisa pena 100 po akoma penza stabilité aza nango na otela bino ba image na ye na émission o na otela mibale na otela bino bomo na ye moko ndenga koloba na ndenga olaksanda kuna ye bomo na penza ke oui stabilité vraiment aza nango donc restez branché chez Irsi Botelo TV yo na ebisaka bino bandeko nanga tango s'abonner fina cloche à notification. Potango sabono fini cloche à notification be émission nyonso totiela bino awa okomona yango. Alors abonnez-vous sur zambalano ya liboso otombe na Irsi Botelo TV kobosa na te o s'abonner, commenter, o liker, o partager ka ndenge za na système a bien et o sala pe kitoko makasi. Félicitations à Jérémie Chabani muta mama na ngai ba tie Jérémie na YouTube ba pandi Jérémie na ba page yo panza biso na ba page yo tiaka biso na YouTube yo gangaka mama na ngai lelo pe biso pe to gangeli yo mama na ngai félicitations boende ezalaka boende ezalaka Jérémie boye bo souhaiter boye ko pousser biso to souhaiter ba félicitations soki toye koyoka o ezaki nango théâtre toko silikela bino toko silika félicitations na Chimène moi si kitoko moi sa pembe babi moi sa pembe ko tira ngungi te ba si sa pembe sika boza ba bisu na bino sika bozali ba sa pembe vraiment balobi ba ko tsaka ngungi te félicitations na Chimène moi sa libala c'est meki national ya munoko wa Jérémie il faut supporter donc comme déjà c'est meki national. Alors merci mingi na batu nyonso oyo bulandaka Irsi Botelo TV merci na bino esika nyonso bozali wana ezalaki liboso na bino Irsi Botelo TV ayaki pembe na bino pona kosalela bino analyse oyo pona koyela bino pe ba image oyo ya mariage civil ya Jérémie Chabani. Toyoka bamabala ba comédien balobela rango ekoyinda mukolo boye koyinda mais ya Jérémie Chabani toyoki te mutaloba o ekoyinda o bo en tout cas toyoki pe batu ba pesa pe announcement nango te donc annoncement nango pe toyoka kite directement to monika ka boedo yango ezo pesa biso mo inquiétude toloba eza tournage to eza ya solo po bango mikolo ba osakana lisute en tout cas ba comédien mikolo ba sakana lisute bango ba koma soki tournage
tournage soki ke o na tournage batie pena mariage bazosala ngo penza lokola mariage kaka ndenge ba Nigeria basalaka do bango pe bakomi penza kosala bongo donc kande balobaka musala na biso musala ya monde na biso musala ya ba comédien na biso e mata niveau ezaka sute ke o libala bayemba ma bakosi libala ngo elekaki bien soko otala théâtre balobi libala balaksi bato mo basala ba préparation ya libala ke mbala mo babimi ke o libala ngo elekaki bien wana penza ba comité pona ba théâtre lelo komi soki libala ba louer voile ba louer salle basali déjà pe libala to koma bon to mona ke on a film avonete ndenge lekaki na film avonete lekaki kafu na ebisi bino soki nano tali film avonete te kota kaka na Bellevue TV koma kaka Bellevue TV oko consommer film ya Vonette na ebisi bino film wana eza vraiment mubange na film mama na film oko consommer yango esala malamu mingi. Wana tokomi na suka analyse na biso na ndenge moko bien na ndenge moko ya kitoko makasi soki olingaka Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager l'émission na biso nzambe vraiment ya lola akopambola yo dans na système moko ya bien de konanga yo o koti ko wela ko bimate aimer vidéo partager vidéo na biso e osala malamu mingi soki ezambala na yo pe ya liboso o koti na Irsil Botelo TV donc soki vraiment mbala no ya liboso ko bosa na te ko fina cloche ya notification tango s'abonner donc abonnez-vous ou appuyez cloche à notification prochainement tango tokotia ba vidéo na biso okozwa yango esika o kozala. Merci na batu nyonso obolandaka biso. Bisous na Linda Bukulu, bisous na Princesse Alegria, bisous na Daniela Nzongo, bisous na Babote Love nyonso. Tozaka na opération moko opération 25K. Alors tango koti partagez ba vidéo na biso pour que toko kisa 25K kala mingite et osala Irsil Botelo TV kitoko makasi. Bisous. Bye.